zwa masasi esengeli na bango soutien ya effort ya gouvernement na bango akendaki ko matisa bango moral kotalisa na bango ete bazali bango mokote esika wapi na kanseta mwana Congo Guy Modianvita Kabongo akendaki maboko pamba te ami téléspectateurs amemaki bongo o ezali plus ou moins 3500 sacs de semoule amemaki pona bandeko na biso nyonso bozali komona en image et puis likambo etali ba enveloppe boza komona comment est-ce que Guy Modianvita azako ra mené moral na bango kotalisa na bango ete tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atiki binote et voilà même enveloppe moko consistant pona ba famille na bango pona ko vivre na moment oyo bazali kolekisa ya pasi ya ba douleur o bazali na bango Guy Modianvita Kabongo za komona en image comment est-ce que azako appeler ba éclaircissement ya évolution ya ba déplacer de guerre na biso et na même occasion ami téléspectateurs azanga quitté kokuta na pe na basi ya ba soldat na biso basi ya ba militaire na biso kotalisa na bango ete tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atiki mibali na binote azali bongo na souci majeur ya ba soins de santé na bango ya kolia na bango boza komona ba vaillant basi na bango ne bazaki ya kosepela koyoka message ya mwana Congo Guy Modianvita Kabongo ami téléspectateurs ndebo etozali kosenga na ba ministre ba susu ba député ba susu bambwate les pas pour na Maïmatali accompagnement il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On va changer de chapitre pour trouver la sous moi moké o ezali maman nabiso Nathalie Aziza Mounana ami téléspectateurs azali bongo ministre nabiso et affaires sociales action humanitaire solidarité nationale boza komona on ezali conseil universel pour la paix oyo des nations et continents et baki bongo na ko élevé désormais ministre nabiso ya affaires sociales action humanitaire na rang ya grand cordon pour la paix et servante de l'humanité. Vous avez comme bateau ya minene au bazala élevé wana mais c'était pour une première fois moi si un gouvernement moi si République démocratique du Congo atombo mabisika moko na ba Kipa Vita papa Wemba Bomoni artiste musicien na biso et puis maman na biso Nathalie Aziza Mounana félicitations na charge monene au ba pesier le la grand cordon ya kimia et puis servante ya humanité ezala qui activité monene vous avez comme basali na nzambe ya ba communauté moi mingi ba musulmans ba orthodoxes catholique, l'église des réveils, bazalaki wana et puis ba membre na ya cabinet ba équipé na babouquet de fleurs na bango pona ko talisa na maman Nathalie Aziza Mounana ke musala ozali ko sala ezali pona yote pona libota note mais pour la nation congolaise et le komana oyo ba pesi élévation na Nathalie Aziza Mounana boy ba été ezali moindre de choses c'est parce que elle est 36 ans hein na kati ya secteur na biso ya action humanitaire solidarité et puis ko sala ngo malamu yango ba reconnaître ko pesa élévation wana voilà pourquoi Moïse oui, ce n'est pas pour rien à Beta Kambela, matin, midi, soir, à les spectateurs, Natata Mokodio Ekolo, que Sengeli, ministère des Affaires sociales, Action humanitaire, et commandé vice-primature des Affaires sociales, Action humanitaire, parce que Nakati Nango, Misala Ezali Ebele, et puis, Tozali Naïsengo, Yakomona, Moko, il y a des compatriotes congolais à Kosala Yango, malamu mingi, peuple congolais. Et puis, il y a des choses que les alina maman des terrains, ministre d'État, ministre des Affaires foncières, maman Nabiso Akasia Bandobola. Oyo, afin de kimyati habiter les spectateurs, moi, je suis Azaïko là qui ça la face du monde que, bien que Nazali ministre des Affaires foncières, mais à travers Sikoyo, charge dans un gouvernement. Fondation Nanga Akasia Bandobola en action, et Sengeli Tolakisa, na la face du monde, qui peut soutenir, vaillant, militaire nabiso ba vaillant FARDC nabiso wana boza komona comment est-ce que bilenge ba yaki belé na gemena pona koyoka message ya mobilisation message ya kosenga na bilenge pour s'enrôler na armée pour défendre la partie Zali bongo Akasia Bandubula déjà à travers excusez-moi à travers Teni na bozo comprendre que azalaki bongo très déterminé ya kotalisa na ba compatriotes congolais soutien na ba vaillant militaire nabiso soutien na tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezalaki bongo pe mokolo mwa lobi amis téléspectateurs et si quand apinde konabiso Gigal Kasongo asepela kibongo aibana kosala causerie morale randonnée moko politique na lingomba mobimba ya politique Sénac ya zali bongo secrétaire général en charge ya mobilisation et visibilité et ya parti Gigal Kasongo asepela kabengi saba cadre et au cadre ya parti politique Sénac vous a comment ça va expliquer na communicateur ya chef de l'État maître William Kakolo Monan de Moïse Moui le pourquoi